Mbote na bino nyonso balandi ya Ideal News eza moko ya bino Jocelyne Bakondi, la femme non utilisée na bike boza ebele balandi ya Dada International TV, Jolie la belle ya Papa Ndondo Bituka, Claudia ya Chamo, Edwige ma copine chérie, Bijou Bosusu, Coco Tembo mon vieux, maman na likambo la mokona lelo ezali boy. Mais va tolobela maman na likambo na obosa na te kopesa ba gêné. Bonjour maman. Bonjour. Maman micro baladère na biso ya mokona lelo eza boy. Question pour ozwa un peu et là ya kopesa biso réponse. Étant que maman, est-ce que koki ko permettre bana na yo ba koko na yo baba la mobali azana bana misatu? Bon, mobali azana bana misatu eza mabete. Ceux qui ont un comportement malamu, bakoki kovanda na bango, bakoki kobala. Bakoki kobala na so azana comportement malamu. Comportement mususu yaka ko sabize na kati ya ndako libala libanda bomoni mobali ya ye malamu et puis na kati ya BBC. Pona yo ceux qui baby le quoi déjà e bandela l'accès bino malamu, ko accepter ka libala on est contre. Bon, ezo dépendre lisusu na bana ya biso ya basi. Akoki kolinga mobali azana bana aye pa na ye se présenter na bana nanga. Alors tant okoma na kati ya ndako akomisi bana na kwa bambanda. Olia mema bana wana lokola ki bana na ye akomisi ko contre bana wana. Yango mona ka mingi eyaka kobeba côté ya bana na biso ya basi. Mais ceux qui vraiment memi bana na lokola bana na ye, alors libala na ezaka malamu. Ceux qui ont mis banana lokola banana et maman lobi libala wane kozala malamu. Mais maman pas ko bercer bano ya kuti lokola banana e. Bana pe bayaka na foyer ya ba parents pour no bebisa. Pour na yo zozwa ka par mingi ya ba maman zo côté la banana pourquoi déjà kutana likambo wana ya kutana mobali ya bota. Bon, na mona ngomba la mingi na côté mususu ezali ezala ta mususu mona mobali azana bana. Yo moi c'est ndimi. Alors tant bandu komona sikoyo mama bana wana soki bazali na yo malamu yipi mo zana ba malamu mona mabe ko zala te. Alors ba difficulté ezala tant so bana bandi ba comportement ya kusala zuwa ya par ya mama na bango. Alors mona ba mambo ebele ekoma mobulu na place wana. Mais ceux qui bana bazu autant que maman na bazo respecter autant que maman, on dirait maman na bango bazu zuwa maman na bango ba tie pembeni bo démarrer malamu. Ce bazuzu à maman ba ngba pembeni bo démarrer malamu. Mais la plupart ya bakato mona ka malamu ba maman msu ba lobato zo bano bazamikie. Maman ba ngwa tiki bango biso moto pese éducation que moi nous déjà poussani 17 ans 18 ans ba kaka ko tia trouble ato bercer. Aya kaka ko tia trouble pona yo maman. Et lobeli wana ba maman ba jeune maman ba lobaka. Conseil ni nyopesa. Bon, et lobeli wana conseil ezali kaka mingi il faut que mabana nzela ya losambo soki yo mama oyo ozwi bana ya kobokola il faut mabaka na nzela ya losambo po babunga nzela te. Merci maman to kucho pe na musala moyen to kanga yo tom la ezate to yo ki avi ya maman ndenga lobi mingi losambo. Maman vraiment telemi na prière soki to sangisa ngona prière atokuti mobali na bana 7 et simba. Mais so yo maman otie prière te ekosimba te micro baladère na biso zo continuer tozo tambola. Lelo vraiment to tambola tozo ba vina ya ba papa na ya ba maman. Bon pona ngai na opesa vraiment merci. Na ba maman banzima mibali bakuti bango na bana 4 8 ba vandi na mibali wane puis bazo tambusa foyer na bango malamu. Pona ba opena ni bakute na occasion na te prière na bino soki nzamba permettre beaucoup tana bozaka motema munene ya bo mama koyamba ndeti Claudia Lupu aza motema munene ya koyamba oboya te donc akoyamba na ye donc ndeti Nadège Kolomo 3000 mama motema munene akoyamba micro baladère na biso zo continuer tozo tambola. Madame bonjour. Maman to monyo le loi na commune na Bandalo ko permettre biso ko répondre na quelques questions na biso. Problème exact. Ok, merci madame abi problème ezate. Madame, est-ce que okoki konzima ko bala mobali aza déjà na bana misatu? Oui, nakoki konzima ko bala mobali aza na bana misatu. Mais nakoki pour oboya kwa nini? Mibali ebele koma soko ozwie na bana na ye, bazana ndenge bozandenge mususu soki na yo boti te. Par après so yo boti bana na yo et comme on loka ba division que yo tonyo ko la bana mususu yango no moni bato mingi baboyaka mibalo bazana bana menga na ndima mobalo azana bana.
Madame Abi ondima ne mobali wazana bana vie na ye déjà pesi alzana ka mkuse meto meka mpe kotimola epo mo eto tike boizate wa mwasi kitoko tokuteno na nzela olati bionza kitoko me ondima ka poani na vie na yo okutana mobali wazana bana misato ndimie pe na banana. Oui, nandimi parce que ngamo naza mono na botami na papa azaki asali polygame. Na yebende ba mama bazalaki malgré bombande zaki mais zaki bien. Bazana bonka mibali neti mibali nyonso. Bona koboya kaka po ato zui mobali wa bota na mute. Boboti na ye. Soka ko bota pe libanda. Ezaka nde mono okutena muto déjà bota. Donc naza en choité. Soki lelo po naza déjà marié. Soki ke lelo nazaki marié te mobali ya bota te na ondime. Sopi na zui abota na ondime. Madame Aza en choité aza déjà marié. Binomo bato awata balanja de international TV moi si kitoko tozuye na nzela aza déjà marié mais ya lobi soki akutani na ye chance sourire soki abala kite alinga kendima lokola déjà bali apesi ya vina bato nanu babali te bo comprendre quelques salutations na yo madame bambote no epanen po moi to zo tembele zate to kucho na nzela. Si na pesi mbote na motema nanga Chameau Flori maître Chameau désert na pesi mbote na bana nanga Rit Cécile Sabuna Alicia na pesi na mama pe famille na muluma. Ok, merci madame apesi mbote na ye na oye motema papa bana na ye tozo continue micro baladeur na biso totika te ngape na opesa mbote na ngai na Stani Mbemba Sankoyo mon vieux chéri na opesa mbote na maman chérie Marie-Louise Tifo Chandra Balombe Nkoi nazo pesa mbote to tambusa kaka micro baladeur na biso mais quelques questions. Est-ce que oko kondima mobali yo aza bana misato ayepe na famille andimia bala yo na bana emisatu ba HDG poussani 18 15 20 ans au quoi accepter? Oui, na okondi ma mère par rapport à l'éducation à bana ngo po ezape na bana ebele pe ba ya pe ko panza pe ba foya bato po nga mo pe de na leka na nzela wana nazala pe na mbala zai na mwana ye metango mwana ye koza ba problème ebele en tout cas vraiment ti na se décider kana quitter kanda kwana. Mais pour nanga no fa nanga no linga bango pe lokwa ba nanga puisque biso pe ba maman mbandanga ndi ba kolisa biso. Et cause ba problème belé par rapport ya yo mama okome komema bana po to mona ba mama msusu seno aboti te bano akuta kina maboko mobali o bercer bango. Soki déjà kaka ya boti bana na bazali su ya yeta komine na ba o ya ye yango de créer moi division. Peut-être yo po kuta na kaona te yango boye na olibala. Non. Ezana ba papa mususu okozala ozwara bana na epe bien mais akotiko na bana otika ina bana peut-être bana ba lié mais azongi soki ata bana balala ki falla musamwana na tune oliaki otondaki tu vois un peu biso tant to bana ko kola biso to kola ba mama mbana mama biso akufa tiki biso bana mike papa biso bana ko bala ki mwasi tozala ki ne okoza pe ba pini on ndako même si balali so nzala opesa papa rapport papa bi non azaka mama papa le bazara mama et puis tant so resoigner na mwasi na chambre bino boko yo kango kuteke akondana ki mwasi na ye donc to kola une éducation et puis mwasi on a payera pe na bana na ye mi balé to kola biso so ensemble bazora biso nyonso ndenge moko donc ngape na okina ko supporter mais mobali azala ne bien bana baza na éducation ayeba azala na katikati azala ka côté moroté c'est tout na enfant na ngai. Madame alobi ba papa siko onde ba bebisa makambo ngo papa oki ozala ke musala aye bana déjà balie ki fois la musakaka oliete siko monte ke couple les okota na décadence mais soki yo tiki mama gérer ndaku comme la maîtresse ya ndaku yo zo gérer ndaku comme maître ya ndaku couple ekovanda nazui déjà moi ba mama belé babi bango baza bango na ba problème te ba problème ezaka ke pa ba papa to tambo ça peut micro baladeur na biso poto zo ba papa mama moi quelques remerciements na famille na ok, na pesi kaka mbote na famille nanga Kasongo, papa nanga Jean-Marie Kasongo na lingake makasi, ndeko nanga Claudia, BBC, Mystère, Flora, en tout cas na ba o ba yebi nga moment trop bazana mamboka libanda, en tout cas merci. Ok, merci madame Lina Moke diamant rouge, copine chérie deti pocho diamant noir ya bovi kimbo matoaka na bandal micro baladeur to tambola sikoto meka koluka ba papa bazo kima micro baladeur bazo kima soko che micro kimi tete de po ba yebi bangonde ba semer de trouble ya ba foyer ba papa vraiment bango ba boya kato mama to kucho na mombongo no moyeto déranger mingi ezate to aka na question mokie mama est-ce que ko permettre bana na yo to ba koko na yo baba la mobali yo déjà aza bana misato
Jamais kosimba te. Et simba te po nyo katika jamais. Et simba te parce que po déjà za bana misato. Yo lobi jamais simba te bo ceux qui mwasi to mobali. To yo za mwana mwasi déjà ba kutana ba solo la. Ba ye po ba silisa makambo nyonso tu. Oboya kalibala. Non boya te mais bana wana e kozala passe parce que ba bandolo ba mama na bango te. Ezala pasi mama lobi ezala pasi po bana na babandolo ba mama na bango lelo so mwana no mwasi akuti mobali eza bana mikie ya lingazwa bana boko la pese éducation na ye wana peka jamais wale kosimba po bana akuti bango baza mikie mais wana esimba bana baza mikie bazaka bana na ye te mama bana te me babandolo ye baka mama ye ebongo mama soki lelo yo nga mwana no mwasi ndena te na bana misatu mobali ya bala ngai wana pe jamais po yo zino part ya mwana na o ya mobali boy bonga se mwana mwasi na ena mobali alinga bala ngai wana po boy te na boya te wana ndeza d'accord ah mama lobi wana ndeza d'accord bo moni ba mama bazwa ka part na bango mama lobi ngaso na mwana naza déjà na bala misatu mobali so aye ko bala nga mama ondima mais soki ngai nakutela mobali aza bana misatu mama ko boya mama po nini okaboli bongo ba mama bakabola te yo lobi wana nde simba po nini akabola po na kamona ngo ebele ezo sala esama na ndinga mabe omona ngo ebele esama ndinga mabe mais ya yo moko so aza bala misatu mobali ya bala eza problème te eza problème te. Ok, maman lobi aye moko eza problème te boyoki avia mama bambote no pesa na nani ah mama pesa mboyino kambo yo mto lobi yango nyasi. Ok mama pesi nga moko mbote nga mna lobi to continuer micro balader na biso mama lobi soki bonjour papa. Bonjour. Papa to kutio awa question na biso ezali boye. Est-ce que yoko permettre mwana no ya mwasi azwa mobali déjà bala abota bana misato? Oui, c'est normal, selon boyokani na mwasi na mobali na libala. Soki bana wana bazo kopesa ye respect et puis bazo respecter bazo zoyer attaque mama na bango na kati na ndako selon ordre mobali akotia na kati na ndako na kati ya libuta na c'est normal. Mwasi koki kozala mobali akoza na âge oza élevé et puis akobala mwasi aza mona muke na kati na ndako. Et puis yende azali maître nandako na yende ngako organiser selon boyoka na mwasi à condition que mwasi wana azwa bana wana lokola bana na ye et puis a sepirisa mobali na ye na tango o ya vandi na bana mabe ezalate mobali akopesa ye ba affection sont parce que mobali apesa ka affection na mwasi o nana botite soki azoko bokola bana na ye bien mais soki azobokola bana bien problème ezalité na ko accepter yango. Papa lobi ko accepter yango soki selon boyokani na bango nde bayokani mais to mona pe bayokani kana kati ya ndako libala bana wana bakoma ba semer de trouble ya couple o bayokana ki avant bana bakomi ko tia zuwa ya bo mama na bango déjà leka bakotisi na libala nanu mona ngote ezala kango mais selon éducation ya papa hein ezana ba papa mususu ya sala divorce avanda na ye na kati na ndako et puis bana na ye bazo s'occuper na ye et puis papa mususu akovanda ba makamu mususu nyonso azokotika ngo na bana bazo sala selon éducation ya papa faiblesse wana eutaka pa na papa soki papa aza na rigueur te mais soki papa aza na rigueur makambo wana kosalema te bako respecter ye pe ya kobokola bango eza tozomona ba mama mususu avanda na kati na ndako abota te me aye kokuta bana oyo abota pe abokoli bango bana lelo bazwi bozwi babombengo bakomi kolatisa ye pe kolesa ye c'est normal mpona ngai na mona yango eza normal inquiétude moko eza ya mabe wana ya kati eza te selon ngai selon papa moni yango normal alobi inquiétude ya mabe eza te mais baparent mususu oyo tozwi na nzela balobi boye soki mwana na ye ya mwasi aza na bana misato soki mobali ya bala ya kondima mais soki mobali aza na bana misato mwana na ye jamais koyi kobala mobali aza na bana misato mama faire attention il faut tosalaka makambo na mokili oyo selon bosenga ya nzambe po nzambe nde aza au-dessus na nyonso yo oko kobala peut-être libala wana ezalaki libala na yo te tozomona yango hein? Tozomona peut-être libala wana ezalaki ya yo te tomonaki roi David azalaki na basi ebele mais David azwaki mwasi mususu o mwasi ya moto mususu tango ya bali na ye aboti mwana wana azalaki mokitani ne comme roi
mais tango oyo parents zokolobaki non mwana na ngai jamais mobali ya kobala ye na bana boye te nga na boye mais tango oyo ozobola mwana wana atuli na mwana basi baza na kisasa baza bamipiko mais tango mwana wana azotulelo na kati ya ndako kosala ndeni tango oyo oboye libala wana or ke ezalaki libala oyo nzambe apropose ke ya vanda ntina liwa eloko kokabola bango ou bien mwasi akufa ou bien mobali akufa mais tango oyo oboye nsima nango mwana wana avandi na kati ya ndako na bakoko wana baolelo nzala yo ozobokola bango lobi obandi suku kofinga mwana or ke libala wana ezalaki ya ye yo chasse yango eleki parce que eloko nyonso il faut totambola na kobanga nzambe nzambe akoko longola na esika oyo ozotia yango motema esika ozo néglige ezaki ya yo mais oke na esika oyo ya souffrance okobala mobali mosusu aza na mbongo mais eza libala na yo te okokende kaka na basouffrance ozo continue na kolela osikoyo yo osuki wapi mais yo boyaki moto azalaki na eloko te c'est que la plupart ya basi nde bazotula ebele nde olobi baza mipiko eza bamama na bango bazotulisa bana na mpo balingi kaka kosala bango choix oyo bango balingi oui ma na kala na bokoko na biso bazalaki kobala mwasi aza elenge ou bien mwasi aza na zemi mpo nga naza mongala mwasi aza elenge mwasi aza na zemi babali ye te mwana oyo soki abotami mwana mwasi na kobala ye epuis ezosalema ndenge wana mais lelo oyo toza awa na mboka oyo lokola ekoti trone ya 100 ans ekoti mbongo etelemeli bato bamama baza na besoin kaka ya mbongo amoni mobali wana azali na moyen te alobi bamama mosusu azolongola mwasi oyo aza na libala oyo ye abali mobali pete na mariage mais lokola moto wana azalaki na moyen abalaki ye mais tanto akomi na moyen lisusu te mama alobi est ce que yo ovandeli kaka mpo na ndako yo ovandeli kaka mpo na baappareil oza nango na ndako esengeli ke yo olongo aluka mobali mosusu mais ntango yo olongoli wana ake na place mosusu mpona koluka mobali mosusu ozwi mobali ya mbongo opesi ye mais ntango mosusu okende na pasi ntango mosusu mobali wana aza féticheur ntango mosusu moto wana aza magicien lelo lobi ye azwi mwasi mwana na yo alekisi yango na magie e na minute wana yo gagné to perdre mais oui c'est ça parce que mpo na ngai nazomona eloko nyonso tika bosenga na nzambe esalemela yo na kati na bomoi na yo mpo oyeba eloko nyonso to tozosala ifo totuna nano avi ya nzambe biso tozokotambola bamibali mosusu bazotambola bakomi bamokolo babali te mosusu biloko mosusu ozomona mari de nuit femme de nuit ezowuta kaka na baboti yo ozotinda oui c'est normal ozokotinda mwana na yo akende na nzela oyo ya sécurité neti okwangi yo okutinga ozosala émission na ngai est ce que yo oyebi état d'âme na nga ntango mosusu naza na nga magicien bon sikoyo yo oluli nga alobi te nga naluli tata wana mpo abimisi bakasa ya dollar ntango yo epa na nga lobi nalekisi yo na magie mais mama oyo aboyaki wana ye asuki wapi aperdre ou bien aganye tika mwasi azala na mobali oyo ye alingi bazala pauvre bazala bapauvre te nzambe nde akosala ndenge nini mpo moto nyonso na se na moi aye na mission oyo nzambe atindi. Ok, merci papa. Papa mingi a basé na likambo ya libondeli. Et puis na likambo ko tuna volonté ya nzambe. Okoyoko kuta na mwasi to mobali. Azana bana autant de nombre yo kuta na tuna volonté. Ce que za libala na yo kota la bana wana te. Yo tala kaka ndenge ba biso ainsi dit l'Éternel oyo yo kolanda. Merci papa na temps yo permettre to zoyo et puis conseil na yo eleki yo kani to meka kosala mingi otake ka ba mama pour na bino toucher te. À la prochaine to zoyo il faut toucher point. Parce que problème mususu ezali moni vie ya mwasi na mobali eza balance. N'est-ce pas? Même mobali pe azana caractère ya mabe akoko linga pe bana mwasi wana te. Et c'est ça. Ezara mobali mosusu soki mwasi pe andimaki mwasi pona bosenga ki aza mwasi tango ya akomi na ndako ya akomi ngando akomi siko kuma traiter bana wana tomoni yango ba mibali mosusu bazali mobali mosusu aluli no mwana aluli mwasi tango mwasi aye wana na bana ne bakoli ya akomi si bana wana basi na ye tozomona yango ezali c'est normal eza te kenga na kotake koteba mama te c'est normal il faut équilibrer yango opposaki nga question ba mama maintenant opposer nga question ba ya ba papa te ezaki question ce qui papa okoyoko permettre mwana no ya mwasi abala mobali aza bala misato to okoyoko permettre mwana no mobali abala bana misa mobali aza bala misato ezaki na dévolé entre mwasi na mobali mais yo take mingi basi. OK, merci papa na temps yo permettre biso tozo continuer micro baladeur na biso tozwi papa bakima ki mais papa affronté alaxi ke ya za mobali aza toujours roi alobi makambo yo mobali esengeli aloba donc alobi na nguya ki mobali nyonso. Merci papa. Merci.